nga mama bijou na salela bino ba vidéo pona ko motiver bino pona ko talisa bino ba inconvénients ya ba misala o biso to salaka neti boye le 2 vraiment le 2 janvier tolo bakutu le 1er janvier le bitan baninga bazo fêter baninga mususu batu mususu kutu bazana nuka kana ba église mais ndeko bomoni na profil wana ya azokota na ye na ba ferme batu pona ko yiba ba manioc en tout cas eza musala moko o mama bijou aloba so za na ba nerf solide te kokota na yo te yango na yebisaka bino ko envie mutu te kolinga kokoma mutu wana te parce que oyebi ba risque nini mutu wana azwaka te oyo eza mpona bandeko na nga oyo toza na ba ferme botala elongi ya mutu oyo bozomona ye wana oyo bomoni na profil soki aye koluka mosala epa na yo en tout cas kozwa ye te aza parmi bato babandaki kofuta bango babandaki kosala misala na ferme na ngai mais lobi le 21 baninga bazo fete bamisusu lokola bimaki ye atikalaki ye moko abengi bana na ye bakoti na bango na ferme mpona kobimisa manioc en tout cas kozala pe bien na bato ezalaka bien bato ya mboka wana nazalaka bien na bango babengi gérante na nga mbangu donc bakei kuna bayebisi yabe kobimisa manioc te biso toyoki likambo te parce que biso nde fali tosala bamisala na biso nyonso tu bato ya mboka oyo toyoki likambo te mama Nadine gérante ya mama bijou ayebisi biso eloko te koma yo bandi kobimisa manioc ifo tobenga mama Nadine babengi gérante na nga mbangu gérante na nga mutu ebeti donc gérant abi na bango bokanga bokotisa ba manioc wana tout na katikati ya ndaku bokanga porte po tosala mwa ndako moko ya 2 chambres salon cuisine kuna en tout cas bato ya mboka wana bakendeki bakotisi ba manioc tout na kati bozomona ba vidéo wana donc en tout cas longoli même ba 2 billions ya bande kokoma na ba 3 billions ya manioc bafutaka ye moyibi kaka le bafeti baninga bazofete ye azosala kaka mabe donc et puis abazwaki bambongo na bango ba Noël alingaki pe na bonani bapesa ye mbongo zoka ngai neti bato ya ferme bazwaka mbongo ya Noël bazwaka ya bonani te donc afutamaka le 15 asa afutamaki le 15 décembre il fallait bafuta ye le 15 janvier mais na katika na bonane azwaki loso azwaki soso azwaki nyonso kaka ndenge bato ba travailleur ya mama bijou ba bénéficiaka mais botala merci apesi mama bijou bana na ye balata ba bilamba nyonso to utaka na poto bilamba nyonso to ya kala to memela bato ya mboka yango wana kozala bien na bato ya mboka oyo ferme siko za nango eza vraiment très important bandeko bomoni ndeko oyo soki aye koluka mosala epa na yo kozwa ete azali na ba caractère mabe donc azobimisa biloko affaire mais sans ko informer biso ba manioko bomoni wana bakangi ye na yango alingaki abimisa yango Dieu merci parce que nzambe oyo tobondelaka bakangi ye abimisi manioko te mais ye moko aza na kokima parce que ayoki somo wana en tout cas bandeko mama ka nde nalobaka so omoni moninga azosala mosala na ye koanvie ye te betela ye kaka bravo tala ye kaka na mosika parce que oyebi makambo nini oyo ye akutanaka nango te mosala bilanga eza mosala moko ya facile te eza difficile makasi mais on n'a pas de choix parce que tosi tokotisi mutu botala ebele ya manioc oyo tata oyo alingaki ayiba en tout cas bandeko nyonso oza na ferme tofungola misu parce que tobimisaka mbongo donc tobimisaka bambongo na biso tofutaka bango soki ekomi na part na biso il faut pe biso tobénéficier na quelque chose balobi mutu akolia kaka na mutoki na ye elongi oyo bomoni wana na profil soki aye koluka mosala na ferme na yo kozwa ye te merci na telefone mwana na ebele isa bika ebele ti isa ebele sana isa saki ya saki mobimba te eza saki ndomba eza saki nyonso ekotaka ti bonsoir la famille mama bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1
bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala à manger et pas la biso nde musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.